Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV lelo toyeli bino makambo ya somo actrice na bino Esther o awutaki ko jouer na film Regret aye koloba makambo ebele pona Sila Bisalu. En tout cas tosengi bino na babakuko eza video ya 2 minutes na ndambu bolanda boyoka makambo alobi pona mams. En tout cas Sila Bisalu aza moto ako féliciter po makambo azo sala. Esther niveau babakuki babengi niveau azui ba cadeau kaka soki na ba 4 tableaux ou a jouer mais ezalaki dégâts bosotaka ba pibité na kati ya Adassa Temo TV bo continuer ko s'abonner massivement boyoka Esther ye moko. Salut les abakouk, c'est Esther, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Je tenais à faire cette vidéo tout d'abord pour remercier maman Sila de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir jouer chez SPI, c'était vraiment un plaisir, un pur plaisir. Je tenais également à remercier toute l'équipe, que ce soit les caméramans, les photographes ou autres. Ils étaient très gentils, ils étaient bienveillants, ils étaient aux petits soins, vraiment aux petits soins avec moi. Donc voilà, je tenais également aussi à vous remercier. Je lis vos commentaires, je regarde tout, je vois tout. Je vous remercie vraiment pour cet amour-là. Je vous connais pas, mais on dirait couteauyer, banok, là, vous êtes très gentils, hein. Quel amour! Vraiment, merci, les abacos, c'est très gentil. Petite précision, pardon. Je tenais aussi à vous dire que je ne suis pas actrice, je ne suis pas comédienne. Je ne suis rien de tout ça. En fait, j'ai décidé de envoyer un message chez les managers de maman Sila pour mes vacances à Kinshasa. Je réside pas à Kinshasa, j'habite en France. Donc voilà, prochainement vous allez pas me voir dans les théâtres. C'est dommage, j'ai vraiment aimé faire ça. C'était très bien, ça s'est très bien passé. Mais vous allez pas me voir. C'était juste pour mes vacances, pendant mes vacances à Kinshasa. Voilà, c'était pour le fun. Donc voilà, mais même moi j'étais choquée, en tout cas j'étais choquée, je savais pas que je pouvais bien jouer comme ça. J'étais stressée parce que c'est pas facile d'être devant maman Sila. Parce qu'elle a tellement d'énergie. Quand on dit souvent que Pomba Yassine c'est réel, elle est vraiment Pomba Yassine. Juste sa personne vous fait rire, sa façon de respirer vous fait rire. Tout d'elle c'est marrant, c'est drôle. Et se dire que jouer devant Sila, j'étais stressée, j'avais la boule au ventre. Mais je pense que sans le savoir, elle transmet, elle connecte les gens, je pense, à travers son œuvre. J'étais très contente, donc voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Voilà, c'était Esther. Salut! Wana bouti koyoka eza actrice na biso Esther autaki ko tourner na kati ya SB après film na biso Regret. Bino moko bo consomaki yango ezalaki film moko kitoko makasi oyo actrice principale ezalaki Mimika Beya. En tout cas félicitations na Sila Bisalu pour na film wana ezalaki penza conseil ya makasi pour na biso. Merci mamso. Wana ezalaki Esther aye koloba boyoki makambo alobi donc tobeleli bino babakuku nyonso tolobi ke tozala concentré na kati ya film na biso. S'il vous plaît les abakuku tolongwa na distraction totika distraction bit na biso bépisode nyonso 100K toko bana ko partager film na biso massivement pour na épisode nyonso et ça la 100K tobeleli badasa chou elongo na babakuku nyonso ke bosotaka ba publicité te na kati ya Adassa Temo TV. Soko moni publicité tala publicité consommer biso s'abonner partager pe chaîne na biso pour na to continuer toujours koyaka na ba émission ya bien awa tolobelaka 100% Sila Bisalu. Soko moni ke olingaka Sila te olingaka théâtre te en tout cas awa okoya te parce que awa tolobela kaka ba œuvre ya Sila bato oyo pe baza na bango babakuku te mais basepelaka na ba théâtre ya kitoko na ba théâtre ya conseil parce que na Sila Bisalu officiel eza na ba théâtre ya kopesa bato conseil oyo ezolongola bato na ba makambo moko ya mabe oyo ezolakisa bato nzela oyo ezopesa biso ba conseil ok mosusu ba mama na biso babosana ba papa babosana mais tozwi yango à travers ya théâtre moni épisode moko sepe nango otali yango bien marqué yo o comprendre pe ke awa ta mabe ye nakoki kosala boite nakoki ozongisa boite yango na tozobelela na bino nyonso ba abakuku na badasa chou bo continuer kotala film na biso bo sauter ba pibité.
nakobange lokote sila bisalo azali bisalo eyoyo bisalo eyoyo nakobange lokote sila bisalo azali mama eyeye babakuki eyoyo badasa shue eyeye nakobange lokote sila bisalo azali nakobange lokote sila bisalo azali bisalo eyoyo bisalo eyoyo nakobange lokote sila bisalo azali mama eyeye babakuki eyoyo badasa shue eyeye nakobange lokote sila bisalo azali mibali babala miki faut joyer so bercer mama ngali sala soso ezalaka pona sala yete na bito mindene na tia ba on sala soso mundela lobi flamand lobi ki néerlandais langue nyos ozo seka ba stratégie da bisa mibali babala miki faut joyer so bercer mama ngali sala soso ezalaka pona sala yete na bito mindene na tia ba on sala soso mundela lobi flamand lobi ki néerlandais langue nyos ozo seka ba stratégie da bisa mibali babala miki faut joyer so bercer mama ngali sala soso ezalaka pona sala yete na bito mindene na tia ba on sala soso mundela lobi flamand lobi ki néerlandais langue nyos ozo seka ba stratégie da bisa